Congo, info. Tout le monde est d'accord. Afimi ko pa kina orchestre na ya orchestre ya tata na na kina kikwiti faut sengo permission. On est comme folie. Et puis on senga permission ni si odo bana na déclarer nani. Molo cette émission a déclaré que Bokei Kikwiti a fini comme orchestre na Kikwiti sans pourtant ko signaler yazaki na kin. Pour anité bo signaler que ka Bokei pe na ye parce que wa lobi wana lobi que non e comme isko tama ndoke telema. Mandoki isko telema. Congo, info. Si Watanabe rusala mamnaye bon rusala mamnaye ngalo mwandi me ngano ilo na FC nganda tika ndi kufinga ni sibawira awira son wana Congo, info. bon yes kwa nani yaza ni mtu tena Victoria azani na nguya moko te tanso diriger lokola ngaboye aza nguya ta diriger juma mpia nguya ta diriger mopala aza na nguya wana te ozo comprendre kenolo bananga musake ba yo lata chemise jaune ngabe na lati no aza nguya wana te azani ka mutu piri mutu azo sala courage na yo sala ba vie na ye abunda pepe na komba ki kesele mene yo sala ba vie na ye mais ça te que non ako diriger orchestre non parce que ngai ndi alia wani singa zaboye parce que je pèse donc na goya te na orchestre non suzu ya mulo Moulo so c'est l'orchestre n'est pas jamais. Patouziana le so tali carrière à Patouziana. Conseil ni Europe sa Patouziana. Bon, on a conseillé na PCK. Bon, on a conseillé na bango te mais na PCK il faut tika biloba loba. Azala ndeke no, azala poli na ba télé. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez des Congolais de la diaspora au Somba Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P.A. Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée, il y a des Congolais P.A. Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso babozone sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc vandi, tu sais mais les la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça va client là bango babi non, donc sont là promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, nous avons ébélité. Mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez béler pour Benga, pour la consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, pour va filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, les Anakati. Bah papa, tu as dit binopé, tu télébino, chaîne, il y a sport na kati donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la pour la Nakati et aussi gospel, l'évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, votre team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Et bienvenue sur la RD Congo Info.net. Tout le monde est d'accord avec mon vieux César Ngadi Cléboa to le bagui 2017. Nous faisons l'internet différemment to l'Aksabango qui est professionnalisme et zana nous non et silité toujours bakisande ko bakisa vraiment na rana sengotan on a tellement magaliboso ya ba
télé na bino bofandi na ndako bozotala gradimu ya bato lokola bamame mili nzemba na Londres motema ve nanga tous pepele ya mbetolo baglodi kuma sese nzambe ya Norvège bakabaka bango chiku na les champions bofandi vraiment botala gradimu ya esala anga moi c'est bon. Alors lelo kana ndenge ya toluka ba actualité toluka côté ni ma ezochola tolanda na neka mbisa landa ka mai côté ezochola toye bongo ko découvrir bano vekinga tikela biso tokoti bongo mpanzi ya Victoria Leison tobeta mama solo bazaki na studio bazana na studio menasir de yaba komo kena suka pour na produire ba ndai ko sala match d'entraînement tobeka obeta moi li solo ngo ba uti pe sous voyage pour na ibisabino déjà ba uti voyage na Kikwiti tozobeta pe sous moi li solo moi ma solo ezebele to robeta. Alors lelo na yambeli bino bongo musakeba nde to robeta na ma solo ya Victoria Leison oyo to bongisi lelo ba grand prêtre César Ngadi bazozila po wana zanda kwa grand prêtre César Ngadi Victoria Leison eza vraiment ndako ya grand prêtre. Alors grand prêtre kandolo barasu na komi na ndako na yo na memaka masolo ndi yo memango na vérité polele sans tricage to za bongo na musakeba bonjour. Certes. Vraiment koto ezala rande boy. Alors musakeba boni santé boni makambo nezo tambola. En tout cas, vraiment, Grady, merci d'abord Nenge au Landela information. Merci vraiment Nenge au Fuyarabi sur Landa son studio au moins tout ça match d'entraînement. Au baba mo mokilima ba ki match d'entraînement s'il est en haut déjà bon ba massa bazana braza héros pour nous ça la mastering et puis disque bima bozo la chanson anthologique la chanson danger et puis orchestre ça s'est comporté bien dans son autre santé dans bon la orchestre ça très bien. De Robert Ode qui était na fini comme na roi il y a la princesse quoi donc il me colle mon format tout est kékété bon il est qui bien ba na kékété m'daba sepeli et puis bon tu vois que ça bon OK tu vois ça bon OK tout ça il 3 ans sans leader mais tout ça toujours pépé tu vois ça bon OK c'est pas qui c'est la bande de la musique na kata qui quiti biso betu comme tout ces matchs d'entraînement au piso de Sali sans qui c'est les mener de Sali en biso moro tu vois ça bon ba na qui quiti boy ba qui tout ça match d'entraînement puis bima parce que les côtés qui essaient de bandela nduli yango pe to akende na fini ko compagnie princesse donc qui ont tout genda ginaye de ça. Merci beaucoup Musakeba bal de match d'entraînement plutôt ils a déjà ya aussi là bokina mastering est-ce que bana nyonso ya Victoria oyo ba mesana déjà na voix avec King Kester mené ya est-ce que boza ko assurer bango vraiment que non match d'entraînement tango ko bima ba se retrouver parce que voix ne kota bango déjà tina makila rythme ndule wana kota bango tina makila parce que loko bino bozo bongsi la biso est-ce que bo se préparer à conséquence vraiment tant bana ya Victoria ba yo kango est-ce que ba ko tonda vraiment loko bo bongsi la bango. Ouais en tout cas vraiment question na pensa bien mais est-ce qu'on dit loko ba to bossa en King Kester pour nous zoyer ils avaient pas si King Kester au monde King Kester combo wana déjà pour nous comme qui qu'est-ce faut sangana ba te billet tam beaucoup répéter parce que aba masque marque ya lokolo diète oui lokolo diète pour dire za gaillard bon tout so me kaka toujours mais tout ça tout dans match d'entraînement que tout ça caché à Victoria que sont tayo ka mo boy gimda mda ba petit ba vieux ba massa ba mi marqué ya Victoria parce que tout ce fana qui qu'est moi trouvé qui qu'est dans son sensimati so da chanteur ni singa boy nga musakeba ni ndo koma musakeba mtapesa nga qui qu'est mené nga bebe nga na komba musakeba te nga na kombo nga me qui qu'est la moni nga ba pesa nga yo bandali loko mo musakeba keba musa double face bon il m'a pesa ko moi na éviter pourquoi bon on peut na saler lango parce que na vie mokilomba ba lango ba Williams de singa ba benga ga musakeba ba vina nga ba honorable soit ne pas ga benga ga musakeba donc ça là nga pas plaisir mais tout ça tout na match d'entraînement tout pesa ga ba fanatique à Victor et là ils sont cachés wana ko ki mate mais kibiso eko zangati kinga ki mopala ki tofolo eko zangati mais caché Victor et ba chanson lokola ba médecins sans frontières ba avocat du diable na si ou dans si de moi parti donc caché en ezanongo caché ne ba sepela quoi ba sepela caché wana ba ko sepela oyebika ndolo bi caché wana ba ko sepela ebele pe parce que Victoria comme ebele Victoria mpanzi ya joli mbiala côté opé patuzia nazali patuzia na seraki bato balobi vraiment ngata on a robimisa bo senti le rôle avec King alamuki le roi balamusi sous Viking mais jusque là patuzia na boki déjà 2 titres mais notre yo ki Viking te notre ningani te na ki Viking parce que yo pe oyesu solobi no to zela
tokoyoka mpena masolo wana est ce que assurance yango boopesa biso mona te quelque part ezolongola mpe mwa confiance oyo toopesa na bino. Bon patuziana akoloba na ye mpe bongo akoloba na ye mpe bongo mais bato bayebi ke ata balobi ke bayokaki kinkese bayebi ke ezalanga mpe bongo te. Patuzia na longola avec king quelque part yo mopesa ofandi oyebi ke Patuzia na vraiment so azoyemba kolongola ne pili mutu mais eza te ke no alongaki pas ntango oyemba pena osentir vraiment on dirait king so kangi misu te. Bon wana esa na ngage ke yo mponga bana yebi ke un Patuzia na s'encourager eza na ne mutu ja ne masana nga Patuzia ne encourager mais komisa kasha kester po un anu donc so do yemba ya bande ko yemba te. Bon ndo yemba te mais s'encourager aluka vi na ye bon nayebi ke bato oyo batala biso na mokili bayebi ke kasha victoire nde eza mpa na biso mpo bato tonoyemba na kinkeser 10 biso toyemba na ye donc tona tambola ne ces dernier temps donc tozali na ye mpenza mwa trop bato bayebi ke mosakeba onoyemba na kinkeser emeneya aza na mwa esprit wana donc bayebi ke bato baziaso parce que osatire Patuzia na boyi te pili moto akobeta na ye mais aza na osatire wana te Joma Mpia abeta guitare solo chef d'orchestre ye moto abeta si lelo accompagnateur Dani Basakuba ba drummer tempo mama ali bango tosana bango si lelo kashe neza donc tosana moto azate ka kinkester donc olingo linga te kashe ne kobima moto so bakobima na ye abiki yo abeta lokwa ke abeta ni lokola abeta na ye mais sko osatire wana ndi so zana ngo to tout elango toloke bato ayoka ke kashe ya Victor Elei so bayoka mda tempo bayoka guitare bayoka chant répartition bavandi dans la kinkester ke no ya za wana temna atelemi anga temna gauche na ye mopala kangi droite to fola kangi boye na boye ça biso ka biso yo on comprend donc c'est que on tout à tout loké caché ne obima wana obima mais lelo on dirait toi baraté lo rango ezalaka nini joli mbia la zalaki awa beti akoti ba studio to kinda tina studio to landa e pa vi na biso Adolphe Muzitu alors à Kepoto alobi kino na kei ko sala ba finition banda joli mbia la Kepoto soki na bosanité to kinde déjà une année et lelo bino pe boke mastering est-ce que ils ont eloko moko bobanga kate pour banda viking akufa 3 ans est-ce que bozaka na kobanga moko boete ya kobimisa œuvre na kombo ya kinkester emenea ouais biso ba dondo banga te dondo talela ndi dondo talela omoni ki to fandi première année deuxième année to zela 10 on a fallu bima me bima te to loba belé na ba télé to loba me bima te suite à mambo ya justice mambo belé mambo ya bango bango ba famille ne sala bon tout ça mais biso ko to mole kateke ba artiste to ko bimisa no 10 ya to ndo zela mais le moi comme troisième année do kende e bima kati attaque artiste faut ça mambo faut ça on match d'entraînement donc bangé o ba sala ki tamso sobe vient absolu joli ki poto abika ki sa mastering e bima te ça n'engage que lui parce que pour ma musique ça passe pour musique beza na poto ti vous comprendre musique na poto te soki yo sa musique faut na kishasa ya kenda ki mastering ouais ndika ba ya pe ba ki mastering ye pa kende mastering na produit ouais voilà biso moni biso do salongo awa parce que eko ke poto to salon meto mo ke na poto so to fondo landelango awa na poto to bazamba ba sala vous comprendre nesi muto apesa salaire na yeto sala match d'entraînement PDG Marcel Mutamba iviangana apesi sumbongo so ebele boke mastering na Brazza moi to tanga ngo ana na ba émission za depo pour talaka chiffre ne leki gaer trop on comprend le PDG Marcel Mutamba apesi la ne ba kindi ba Brazzaville ba sa mastering et ko kebe poto chez kumna ba sel mastering yonga azoka mo pourquoi bino préférer ka Brazza to boy pourquoi to ngi no biso mo to landelango Brazil dans pembeni ba maison pe ali to sa ingénieur mon John Misitu abi ba maison so ba studio so ezana ba sa mastering na Brazza bien ya ba ki ko sa na Brazza po des jours à pamba to ibani ma mwezo kende pour play bima po ce que poto ekoma biso do mwezo ke poto ezati ibika ba mission mwezo ke poto ezati mutalandelonga ezati malgré PDG Marcel Mutamba ya zakuna ba mutunga be Julien Nzawa zakuna les grands chanteurs à zakuna akola non donc inde aliona ezaki non mutakola ndela makambo ya match d'entraînement à part PDG Marcel Mutamba ezali Julien Nzawa a PCB certain et après Julien Nzawa pas zakuna akolandelonga mais pas ça mambo fu basala mais surtout landela so moto za awa na Brazza to katika kawa depa play bimimba la mopo bimba ba to ba Velixen te on dirait contre Velixen ba pile viet ba pile petit qui bon pe ba kolandela bino kuna poto o olandela ondeni mutuna makolo bata mouvement loko fu landela fu ba mutuna makolo fu yeba ke match d'entraînement e banane nini ezoki ndeni nini yo ebite mbala mo kota kama mondeni
Puis il va c'est la album ya petit na moi bimi ba imi ka chacun que c'est c'est peli c'est tout donc ça que non kolandela ngo ezamda difficile pour mutuna makolo ebanité mais depuis que mtako landela ngo ezali PDG Marcel Mtambai yaza na poto ape na lar na e so do ça studio beza pona e PDG Marcel Mtambai et puis Gilles Nza opa kolandela ngo vous comprenez mais ce que ba batana ba musique tout ça lonka awa na braza et bima bo et tomber tendo lobi que mtake poto et comme sondeni. Merci beaucoup. Pour comprendre que Msakeba vraiment Zope Sabino Mayo Itali mouvement na bango Victoria Eleison ba nyoso lela RD Congo info ba abonner na biso vraiment bo seperatangu to laksaka bino ba actualité o eza bongo ya Kinshasa. Alors Msakeba lelo bouti Kikwiti bouti beta wa concert na Kikwiti na Kikwiti bo beti combien de concerts? Ouais, tu beti pendant 3 concerts, faut beti à 4 bon, tu beti 3 parce que tu beti samedi mo bo mvula obika madame la pluie bon. Tu beti 3 concerts, les tokomi tu beti ki liboso le 8 mars na kata stade na bango. Na kata stade na si ba image Rolanda landa nango pa vena ba YouTube ozango gradido e kota nango. Tu beti na stade na bango le 8 mars ya ba maman Ophélie à côté na bango pesa ki bien avec la famille toujours la pointe la princesse moi na roi quoi. Vous comprendre? Donc le mouvement donc tu c'est les gars bien puis tu beta ki na côté moi bien oso qui quitte 3 na salle mobo ya sango kaka bosse comme on tu beta ki les gars bien après tu beta concert à souka tu beta dimanche na place moi bien ngo bon comme on dit qui m'a tu beta 3 concerts quand même 3 concerts les gars va très bien avec la tête toujours affirmée au monde na roi la princesse akei na bino kuna na Kikwiti zaki ndeni parce que tu es bien keyo ezaki soki veking akiti na Kikwiti donc Kikwiti ezalaki toujours tomber yango siko to ngito ba kei o bana Kikwiti bayamba ki bino est-ce que bayamba ki bino ka nde ba mesana o yamba veking to moi mbilinga ezaki et yango do lo bassin c'est OK c'est na biso nde aliana moni ti donné Kikwiti on est dans la signification ti do lo ba mission accomplie vous comprenez c'est Kikwiti on a la signification nango moni depuis Kinshasa la kufa c'est 3 ans Victor de beta kumnate là tu ngenda to beta 40e jour na ebo imambeleka watu badaya bani to beta te to zonga bon yango na siko afi passer boule na bi kenonga avant tout na bano sama mnanga pa za ba projet na yeto ko lo bango te na ba écran boyete ma za ba projet na bien nga na banda mnanga fona ma orchestre Victoria o Kinshasa atika orchestre tata nanga imboye ba orchestre tata nanga lo ba bongo orchestre tata nanga ke Kikwiti to ke sabana Kikwiti ke to ye parce que toujours banda makambo msusu ya sika boye bake toza 3 ans l'idée da kufa ba orchestre msusu ko kango te ba orchestre belé ko sala bon ba viva là ba nini tout ça ba inane pa mbe komi côté moko boye ba orchestre ba madilwe sala daichu ba orchestre ba pepe kali sala daichu mais surtout ça c'est 3 ans ngo to kende mais viva là ils ont continué ne sika na bon parce que yo be sala daichu ba viva là moni alona ba inane yango mbutu danger no bozila 3 ans bango peta mzu ba persévérer ka yango sko ezaka likambo ande mutu nanga mopala lo ba ezaka likambo ya nini ya patience il faut cours à patience tout ça biso ba 3 ans yango yo yango so na kata kekete ba yamba so danger na ba so danger na ngalo kilo ba image ata émission prochaine au chande ba tout ça ba carnaval tout ça pour parce que bika zinga brisque ba nini mais pour ça image au monde il est très bien ba yamba so très bien donc et puis ba FSA so mamo ba web ça biso émission accomplie ba pamboli pe bino parce que ba pamboli pe bino j'ai d'ailleurs émission accomplie avec on a lobby ba pamboli pe bino bon on est à terre pe po ba pambola bino bon to ndo FSA bango penda que non match d'entraînement zoya po mo ndo to sa match d'entraînement ba debile ba linga ngote batebele ba linga ngote quelque soit tanso bato to zana bango ba fiam so zana bango ba masa so zana ba malingi te match d'entraînement bima ba lingi te bazo paka ozo comprendre po ko zano pe na poto ozo na vanda na poto mais Kikwiti ka batiki yo et salimo marque moko boy parce que bi Kikwiti wana parce que bato bazo paka match d'entraînement parce que ba bi force so zana ngo ozo comprendre force so zana ngo to zon pas Kinshasa force wana bato ba yebiango ba yebiki match d'entraînement ils ont une force à danger il faut combattre mais tellement va combattre et si mbaté parce que ça va descendre faut ça que tu veux dire que ba les mois likolo tu connais okekete côté Kinshasa la banandule vous comprendre to causer na ancêtre to causer na bana Kikwiti to sai mamuto to sala avec so en tête à Fimiko on comprend la Fimiko la princesse donc mwana roi on va même da Fimiko mwana ya roi oh mwana ya sa majesté Afimiko zala mayele na la vie ya lelo yo oh Afimiko basi ya lelo yo bakopa eleki balingi nde bazwaka mingi yo maboya mabala
kaka ba détournement na mibali ya baninga. Merci Donc beaucoup, merci parce beaucoup. qu'il a un symbole. Aimbango avec na aimbango avec kerna est-ce quoi imbelonga filmiko. Jusqu'au mona yo le kana écran zo boya filmiko donc alors lelo Musakeba bokende kikwiti côté open na sima banaka ya King Kester mené ya vie na ngai pe à son âme batikali kolela lela afini kwa zwa memi bino na kikwiti a consulter ba ya droit te ya Victoria Leison so na bi ba ya droit na tangi neti ba molo pardon na tangi bango parce que bango baza bato yo ba nyatino kikwiti mingi et puis baza bato ba tamboli trop avec King Kester mené alors a fini kwa kumusa makambo na ndenge na selon ba déclaration na bango sikoyo pourquoi bo consulter ba masa msusu wana te bokika na ndenge na bino. Moni question penda donc Cyril Kina Simo Gimbangu Fuma Bilele donc azo zelango penda question et puis tout ces mots pataniere passer nanga passer nanga asambelanga donc tout ces mots pataniere azo zela donc baba donc tu es bien ami qui va poser la question tunyo moni nde leo na wana ndeko misko ba mentir vous comprenez comme misko ba au moins mtormi donc ba mentir et ça le mtoro afimiko afimiko pas qu'il orchestre ya orchestre ya tata nae na kikwiti faut sengo permission on est comme folie et puis on senga permission ni si audio na déclarer nani molo sa émission a déclaré que bokei kikwiti a fini kwa mimi orchestre na kikwiti sans pourtant ko signaler ya zaki na kin pour anité bo signaler ki ka boki pe na ye parce que wa lobi wana lobi ke no e comme isko tama ndoke telema mandoki siko telema bon yesko azanani yazani mutute na Victoria azan mutute azani na nguya moko te tanso diriger lokola ngaboye azan nguya to diriger juma pia nguya to diriger mopala azan nguya wana te vous comprenez que no lo bananga Musakeba yo lata chemise jaune ngabe na lati no azan nguya wana te azani ka mutu pire mutu azo sala courage na yo sala ba vie na ye abunda pe na komba ki kese de mener sala ba vie na ye mais date que non ako diriger orchestre non parce que ngai ndi alia wani singa saboyi parce que je pèse donc na goya te na orchestre na susu ya mulo so sala orchestre ninga na goya jamais so saboyi za pona ki kese de mener sudo ya wana pona ki kese de mener so ki ye aloba ki afimi ko fa singe nzela wana ba na muno mo ki comme na la verre donc afimi ko singe na ndeni donc zamda parmi ba déclaration na ye a déclaré parce que a ebi droit na moni mutu tanga a déclaré c'est que a reconnaître droit na ye na katsa mouvement donc ye mo konda na za conscient que non ana droit mo na katsa mouvement ce ko afini ko ça ni ti comme négliger ye moni ba mwana ye pesa pe ba méchant er mobo parce que omona biso za awawa tozolo ba bien pona nini na ndenge to sala bien mais omona kaka mutu moko boyo kaka pour dire ko ba jalousie ba match d'entraînement surtout les qui quittent boyo sui ba te belé avec ce qu'on a filmé comme on a roi vous comprenez tant que mbaka filmé comme on a roi ba mutu no solo ba tant so za so wa pia ngwa so ngapi na sala kate kinga emba filmé kwa basena makolele ba mona vina ba malembe shango mani ba romario donc ya filmé comme aiba ki ya za la princesse et puis au mona faut pas ko dérouter ba mo si ba to ba filmé ko vous comprenez parce que filmé kwa zali kolo mufuma donc mulo skanto aneri na mwa Victoria donc anika mutu alati mutu ko isate ke no azali ko isela batu na okese non tout ça jeu d'ensemble kaka bon bazana poto basala na ba bunda so na kini donc tout ça donc il a qui 3e anniversaire là to imba na ye to betine ba yango na ngina ba reconnaître qui quand même tant ya ki mais kasi okese comme na tango kini tamso e pa ko ezala kuna yango bo izola ki okese ezana kini ba to bele ba na poto wana ba mise bele ba kinda poto wana basala so musique te on va comprendre tant que nous sommes dans salon de coiffure ça là naïe avec ndure na beta moko so ekin siko so na kin musique ezana kishasa musique baba ezalati ba moko ya moko lokani si mutu ba Gilio Nzao omona ce disque naïe ba tu ba zo kino c'est chanteur azo yemba ya ba Gilio Nzao vous comprendre donc ezate que non mso akina ni poto akino sala msala luka ba vie na ya bana na tout ça mais est-ce que tu faut mburi ba musicien solo pour ça musique na kata kini vous comprenez musique na kata kishasa yogi poto omona osala ntanso na salon de coiffure bo sala na immeuble moko boye ça eza mabete osa boulot na yo mais osa musicien te olongwa musicien vous comprenez donc faut pas kolonga ko mburi ba via batu so ni mambo ezo kende bien ni ko mburi ba via batu non afimi ko za personnalité moko boye faut respecter parce que azali mwana roi la princesse donc
et puis na kata Victor songa mais orchestre quelque part sur la biki on a qui orchestre na Kenya alors singo permission te alors singa pe mutu te alors tout na chef d'orchestre ya tout chef d'orchestre neni atuli biso ba master ba neni ke Musakeba neni tu faut que Kenya to solo na ndengwa tu ba te que non avant tout étant sous Tanzanie faut benga mulo na poto alors mulo skanto ndeni to ke poto non et ça sens te Musakeba ezaki nango peka simple bo reconnaître que massa uti poto aza na kin le roi to kende ba mpanzo ba yambaka biso na honneur to benga pe massa to ke na ye mais bino soko bosalika na ndenge bo isolé to ebite soki moi caché moi ya munene ndeza yi kuna yango bo isolé massa to ndeni kuna pe to ndenge mambo caché te bon là raison nango parce que somo na mabunde eza boye bato ba polo misi parce que le contre eza nango mais to ndenge mambo le contre te parce que so zangi le contre na ko benga dans Williams de Singa na ko benga dans bienvenue Maswangi na ko benga vina Alexis Ngangala na ko benga donc bato bele quoi bato bele apoto wana ba honorable son paka na ko benga bango pe na ko benga ba Alexis Ngangala ba Alexis Yamamoto tu na bengi bango to semu pa na ko bengi mnabo alelisi et là pendant l'art mais to ndai na mpona ko signaler bana ki kwitike bon idéologie na biso te et ba misien te idéologie filmiko vous comprenez mon monnaie faut tout qu'on a kékété après de mambutu parce que c'est pris c'est belé après kékéta mambu c'est belé to dévoiler en côté mais nabi que to sala émission na to dévoiler en après kékéta mambu c'est belé to kékéti to comprendre mambu belé ya omoni ba massa mso pas na bango po omoni akékété o na no poto mais kékékwitité o mono ndie fo kékwiti na poto ni heleki mais yo kékékwitité parce que ba bi gaz on comprendre avec gaz ba massa donc ba bi que Victoria ndé yangoyo on comprendre parce que chaque chose a son temps basira malembe chez Zalaga basira ya baboy na boy Zalaga babi poli bani tout ça skonde Victoria dream bande donc Victoria au mabenga do Nouveau Testament on comprend donc tant on est sous te que non temps ces ali temps le temps passé ne revient plus on comprend mutu lokola ni si ngari mais ça mutu lokola Gilles Nzawa za mutu moko aza garçon moko vraiment aza musicien aza intellectuel et puis bon comme qui quitte sa bengi aza temps bozo solo là toujours par souci bike orchestre ndé yango wana on comprend magazo sala makamuna na mikili kuna mais maman be tozo mona ka sala makamba disque azo sala tout ça et puis match d'entraînement avec force quel que soit au inde match d'entraînement avec force à danger. Merci beaucoup Musakeba to comme on a déjà na suka émission na biso alors émission ici la raboité émission analyse ici la raboité za na moi ribo kinango moro Mame Mili Nzemba ya sepelara na rubrique Glody Kuma c'est Nzambe à Norvège Kaba Nguchi kuna les champions Donald Kachuva mon ami personnel n'a pas vraiment ba moté ba lobi gradimu ici à Biki à grand porte César ngadi kalate to za na bakini aka ndenge lobaki Musakeba émission ici la raboité émission ezaka na rubrique nango to tangelo 5 personnes au bosala na bango musala moko soki za na conseil moko koki ko apporter les bango donc pesi bango ka conseil ngana tangelo ba kombo yo pesi banka conseil et na bandeli yo de atutanga kombo ne mena zongele su na bandeli yo na patuziana le so tali carrière a patuziana conseil ni yo ko pesa patuziana bon nga conseil na pesi ga bona ba conseil na bango te mais na pena pesi ga une fois tika biloba loba azala ndeke no azala poli na ba télé ai ba mambaro loba parce que bon azane courageux ko zape vinae donc mane oyemba so encourageaka mais pas à la poli quoi ai ba mambalo ba télé c'est ça. Merci beaucoup ce toke na Bobi Ronaldinho ce to be pesi moi conseil azape maso bobeta beta na ye bo pesi conseil ni ouais omoni ndé na hotel bagas Tyron de Singa donc yepe atuna ba question ya mutu wano tuni Tyron de Singa mutano tuninga wana tanga communauté te bon na to tanga da komba mulo trop amona dans c'est les publicité donc dans la vie parce que yo tuninga question que le bien a déclaré on a fait que aza mututé na kata orchestre aza rien anika mutu asa ku ba mamnae azoluka vinae a bunda pe na komba mené ya pour comme mené ça toujours mais aza na droit à coloniser orchestre nesi banga ba coloniser ngati do droit na te a dictenga bon de temps comme on a sans soigner les kinons mais bah mutono de temps aye yebe conseil na pesi kaka bon ana pire mutu dans sola na biso mais déborder trop na ba micro ndo che micro mo déborder ou n'importe quoi OK c'est pas bon parce que yo mono ndire yo ndi mutu goloba mais c'est plutôt goloba
les sur na yo mona pe ça la pe côté mo boya donc conséquent on veut faut koyiba koloba na ba télé moni te on va grader chez le micro bon on n'importe quoi pour na poto ba kilo mawa Batairon de singa ba kilo mawa ba Didi Mouenga deka Tour Eiffel ba kilo mawa ba pa muke Tour Eiffel ba kilo mawa donc c'est pas ça donc yé ma benaye aya kandi na télé pour ba kilo mawa. Merci beaucoup. Merci beaucoup Moussakeba. Alors totali côté à vivre la musique Master Nabino Archange Vertical bango ensemble Archange pas bendani mo mpandi na ye suite ya mamarambo ya kutena ngwa sali pe moi masolo na enti chemin na yazo sala so to lobi opesa Archange conseil pour opesa conseil ni bon ça raison na ye parce que au moins il sorti de vendre na kata ya Victoria 300 boy ba fina ngai doka ungu na kata Suisse mais donc moi pesa un conseil trop pesa nga panda na yo et doka ungu de Switzerland donc vous comprendre ba fina nga ba riba comme de Genève avec pesa nga zanga no rien vous comprendre paiement na yo vous comprendre depuis esprit to za na ngoya patience na kata orchestre donc Archange bon on est pile moteur de cela très bien bon ndele anda sepe chemin na monique désordre de trop désordre na mouvement na bango trop monique épée azana na talent na il faut ça la faut encourager ça mamna parce que à monique désordre des ali na vivre la musique désordre moka de bandelika c'est 2 jours à pamba boyina boy depuis que de pema mda bali konzinga no pema mda boy et yem na gauche et na droite au tala moka boy do bespion nande il fallait ça non mais bon tellement coquin côté ça que on peut problème ça la mamna ça mobile ya ko ça mamna. Merci beaucoup total héritier Watanabe autobimsa disque les lo pour ça chemin na ye so to lobi opesa héritier Watanabe moi conseil nyoko opesa wata bon bienvenue Maswangi na Richard Boulala donc bon bazawana toujours na pointe bazela kaka ba question mal on héritier Watanabe ça mamna ye bon ça mamna ye ngalo mwande me ngana ilo na FC nganda tika ndi kufinga nisi bawira son wana po mtimba bisai atika ko wemo ko sala mamone contre ye quoi parce qu'il faut abagari na bananyo ba baninga ni ndo batana ngo kese moko wana banani ba déplique ba Fabregas ba Robinho abundani na bango parce que de la forêt azane pe mabe ani nga sola na nga sola ni kambala moko ani so vina nga neni te me ba purifier kaka donc asandi ba guerre na batu wana asala na ba de la forêt parce que za père ne musicalement donc il peut alonga quoi sinon te simba te. Merci beaucoup Moussakeba et pour terminer toke bongo na Fabregas le métier noir l'homme à disque d'or to bo pesa moi toli ouais bon on appelle ça l'imbattable makambola mairie Murankoze les véritables descendants ça nga pesina ngai faut pas ça descendants l'imbattable makambola mairie Murankoze pesina nga faut ça respect de il est tout on dit que ba Fabregas wana sikoyo pire mutu kaka bon na sepelane parce que ba ça respect bon quand il est bien ngate menga mona kaza respect on m'a amené pe kende bien et que non peut très bien donc très bien parce que ça respect na mona ke sokuta ina Alexandre tete na kutani balibele moya ba nombo dans succès mais aba nombo te ndeni mutu nanga ndeni aba nombo te donc il wana pa na la simplicité wana ya mte sala et donc c'est bon à continuer nango et ça les gars bien quoi atikande kokota na mama pamba simplicité za nango ba face B na e so za mabe ba face B na ya bombango mais face A wana so mona ka wana ongala mona ka pona solani moi trop ona mona ka wana salaka bongo pour mamni simba ko. Merci beaucoup, on est arrivé à la fin de cette émission analyse avec Grady Mouya Ibenge de la presse congolaise balobima sananga junior dao tozana to sam salaka ndenge to lobaka ndenge to lakaka bana poto ndenge to lakaka ba mame milinte mbarin simu ya soki na kosi yo za témoin alors to komi na suka émission na biso Moussakeba mo batu na yo batu balandaka yo batu basepera na yo batu basepera na viva na Victoria Election mo ba mbote esalaka moi bien ouais moni émission lelo pe na ki mna ko boka batu te mais bako sanga pété parce que biga César Ngadi donc il y a grand prêtre na bigi des missions les kosi la boy bigi so batu belo boy bango pété mona kaka oh petit yo ya mona siko ni si batu lokola ba Richard Boulala oya ya mita mukumbu donc molonga ni na pesi be certa si za suka ma puissance a mikili
donc il est na kozangi c'est 6 asuka ma puissance ami qui donc moi na London na bossa na te Pablo Kitambala Pichu Kimpuela donc ba Didier Forme venant Frank Bela na kata d'Ordrecht donc ba JP Panda les garçons en or certes na donc na bossa na te ba Pichu Kimpuela donc bazamda trop donc bienvenue Maswangi venant nyuka mpona maino Alexis Yamamoto donc bino tunde na yebi ke vous belé ba venant ba Rosa Gilles na yebi ke botika ngate kwa arriba comme de Genève donc edo kaungu bino tout botika ngate na yebi ke soki téléphone eleli bo idakanga donc tout ces mots patanyere continue toujours na mabondeli yo sala ngobe 6 asuka ma puissance amikili Harry Menza donc Harry Menza les célèbres japonais canadiens donc Harry Menza les célèbres japonais canadiens et certains yo Frank Bela na kata d'Ordrecht Tyron Desinga et certains yo Williams Desinga et certains yo quoi na ebiki pona ozwanga moi ba conseil so na lobaki mabe obebo na boyi donc plus 243 89 93 26 253 donc plus 289 93 26 253 wana zinga Musa Keba Musa Cyril Kina Simogi Mbangu ya forme donc fumu ya forme et certains yo donc Richard Boulala. Merci beaucoup Moussa Keba tokomi na suka ya émission na biso ngapi na pesi mbote na mama Emily Nzemba na Londres mama Likelimba mama moziki motema ya tous pepele ya Mbetolo Glody Kuma sese Nzambe ya Norvège kabaka bangu chiku na les champions Peter de Chanel na bosanyote na kati ya States balobi cité des anciens combattants bendele rokoyaka jamais ko Jacques Kabuya buzawana na pesi bino vraiment bambote ya trouvé na Eric na kati ya États-Unis na bosani bino ti na pesi bino tumbote Donald Kachouva mon ami personnel Rex Mbuluku na kati ya Suisse na bosani yote et sans oublier je salue l'assistance de Junior Dia Diezola ouais de la part à Moussa Keba Diezola est certain na yo na sope mutila so donc be certain na bino yango wana quoi vraiment to pesi bino tout ba exacta talara bino tolela bino ya trop Dani Bokombe Tsunami de la presse congolaise na bosanyote Raphaël Walukonka mon président vraiment to même banka bon na système ya nous faisons l'internet différemment quoi yango wana mikolo to OK nango ka bongo balobi tunanga gradi na Polo Sefu Nabi Polo Sefu Didi Mouenga Deka balobi bo comprendre bana Victoria bakana mo bato belé balingaka bango ya wana senga ba émission na bombo mabanga peza les belé quoi donc vraiment na bengi bino tout ba master nanga ba journaliste boya union des journalistes du web toza wana tout meka ko bongisa mo musala ka ndenge zalaka toza wana ba lendele bazawana ba junior dao bazawana ba Cynthia Wadol bazawana vraiment teto même musalo mo likolo Aurélie Ndaya ma concert balobi Taylor Van Damme na peso bambo théâtre ngana bino tokutani na numéro zoya kana système Arens Mouya maestro Keliki la Zola check. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220
12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Aimé Congo. Info. Tout le monde est d'accord.